maloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nzakumba na kombo ya nzambe ya mpungutulendo ya mbanza velela na kombo ya maweja nangila na kombo ya mvidele mukulu wa bankambwa solo se solo lelo tokutani mukolo ya motoba tope mukolo oyo tobengi ya poso donc mukolo ya poso lelo tozali le 20 juillet ezali manaka oyo etali 11e édition ya kokanisa moko kati na biso babengi ye limoniseli ya yambo koko mangongele agomoro babengi ye banque de la sagesse bantu babengi ye kimbangu na kati na biso bilenge pe babengi ye les 4 éléments planétaires des esprits de l'homme noir yango lelo tolobaki ete lokwa ayaki kati na biso avandaki na biso tosaki ne baparcours ebele makambo nyonso oyo alakisaki kati na biso ezali lokola apekaki bendele mpo na biso tosala continuité seke tokoki kobosana ye te na baane nyonso tu tobanda kotombola toujours lokumu na ye vis-à-vis ya mai oyo ye amemelaki biso à travers nzambe ya mpungutulendo ya mbanza velela yambo tobanda manaka na biso ya lelo toza na 313e édition tokolobela koko mangongele na 4 qualités d'élévation puisque mama kimpavita toappréciaki ye na 7 qualités d'élévation mais koko mangongele awa tokolobela ye na 4 qualités d'élévation mpe tokosala losambo ya absorbation des esprits planétaires de l'homme noir to mpe des esprits planétaires bantu solo se solo nzambe bakoko na biso akumisama pamba te apesaki biso likabo likabo wana tolobi likabo ya yambo apesaki na nzela ya mama kimpavita mpona azwa mwana oyo babengi kembo dia nzenza to mpe mvuluzi kimbangu likabo ya mibale mvuluzi kimbangu akutani na ko mangongele abwakeli ye soyi wana ekangaki ye na elongi lokola batoile d'araignée elingi koloba ke eza lokola transmission akotisi ye makambo na kati ya nzoto me ntango sikoyo mvuluzi kimbangu aye kozwa suki na ye ya pembe alongoli yango na mutu affronte koko mangongele na mbunzu ezali kolakisa biso polele ete akoti ye sikoyo na kati ya nzoto ça veut dire koko mangongele azalaki kimbangu en personne to mpe kimbangu na kati na biso bilenge puisque kimbangu oyo ya 1921 to mpe ya 1887 azalaki dispari kuna na prison ya lubumbashi elizabethville na nkombo ya bacolonisateur alimwaki na mai ya lwalaba donc moto azwa nzoto ya kimbangu aza te moto azwa nzoto ya mvuluzi kimbangu aza te oyo bakimbangiste bayebisaka bato ezali mensonge mpo tozoreklame yango mpe tozobeta tolo ke oyo eza na nkamba c'est pas le corps de kimbangu ezali ekeko oyo babelge bafalsifielaki histoire ya kimbangu donc ekeko wana dossier nango ezali fo tobimisa yango na stade de martyr mpona todélivre Congo mais so tobimisi ekeko wana te elingi kobake Congo mpe kozala nango délivre te tokotelengana donc lelo toza na 11e édition ya koko mangongele donc na kati ya 11e édition ya koko mangongele azalaki na biso tokolobela mwa makambo ebele me totombeli bakoko banso ya mokili mobimba nteke elamu na kombo ya nzakumba elongo na koko mangongele molimo na ye etambola kati na ngai na yo mpona tososola mobimba ya manso oyo amemelaki biso azalaki mutu oyo alingaki mutu mwindu abénéficie na bomengo oyo nzambe apesaki ye azalaki mutu ya évolution azalaki mutu ya progrès azalaki mutu ya développement puisque na baenseignement nyonso oyo alakisaki biso atangisaki biso lolenge kani tokoki koélargir to mpe koapprofondir makambo etali baport ya mboka na biso Congo par exemple port ya Matadi tokoki mpe koélargir yango toapprofondir oyo tobenga lokola distance ya mai tokomokotisa mpe bamasuwa ya minene koleka ça veut dire tosalaki baétude ebele par rapport ya 444 000 livres oyo mvuluzi kimbangu aremetaki ye plus ou moins 16
740 000 mémoires. Donc, les lots, tous les cas, pour nous tomber à l'okumu yako mangongele pambate, toujours reconnaître comme le chef d'état-major spirituel de l'homme noir. Puisque sa nomination, ils ont qui reconnu depuis Kinshasa kuna na itando ya Badara. Mangongele, lele, mangongele, mangongele, lele, mangongele. Elaka etika mvuluzi kimbangwe, mangongele. Elaka etika mvuluzi kimbangwe, mangongele, mangongele, lele, mangongele, mangongele, lele, mangongele. Elaka etika mvuluzi kimbangwe, mangongele. Elaka etika mvuluzi kimbangwe, mangongele, mangengenge biso tokokoma. Matadi mayomboka ya bakoko. Elaka etika mvuluzi kimbangwe, lele. Elaka etika mvuluzi kimbangwe, lele. Mangongele, mangongele, lele. Mangongele, mangongele, lele. Mangongele, elaka etika mvuluzi kimbangwe, mangongele. Elaka etika mvuluzi kimbangwe, mangongele, mangongele, ye ye. Mangongele, mangongele, lele. Mangongele, elaka etika mvuluzi kimbangwe, mangongele. Elaka etika bakoko baindo, mangongele, mangongele, lele. Mangongele, mangongele, lele. Mangongele, elaka etika mvuluzi kimbangwe, mangongele. Elaka etika bakoko baindwe, mangongele. Banani wana bakoya na Kongo, ba message bakoya na esengo. Banango bauti motika matadi mayo, boyaka nito yamba bango na esengo mingyo. Manani wana bakoya elobaki mbangu. Banango bakoya na Kongo. Banango bauti motika mangengenge, boyaka nito yamba bango na esengo mingyo. Manani wana bakoya elobaki mpavita. Banango bakoya na Kongo. Banango bauti motika na Kasai boyaka nito yamba bango na esengo mingyo. Manani wana bakoya eloba manzinga. Banango bakoya na Kongo. Banango bauti motika eloba bakoko. Moyaka nito yamba bango na esengo mingyo. Manani wana bakoya elobaki mpavita. Banango bakoya na Kongo. Banango bauti motika na Lualaba boyaka nito yamba bango na esengo mingyo. Banango tokata bilanga. Tolo na pondu, tolo na masangu ma message tosala bilanga. Tolongola nzala, tobikisa Kongo Banani wana bakoya eloba mawanzile. Banango bakoya na Kongo. Banango bauti motika na kacha moi. Boyaka nito yamba bango na esengo mingyo. Banani wana bakoya eloba magotima. Banango bakoya na Kongo. Banango bauti motika na kacha sasa. Boyaka nito yamba bango na esengo mingyo. Iloba ya Nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya Nzakomba pona mokili mobimba do toza na kati ya 313e édition. Toza na kati ya 11e édition ya kokanisa Koko Mangongele. Moko kati na biso oyo apikaki bendele ya kolandela suivi ya mobimba ya bomoto na nga nayo. Eneko bagaya tokomi ko chasko mutu na position na ekimbango toche na position na eta game voluze. Mama Kimpavita toche na position na cette qualité d'élévation, la reine de la lune, de la fécondation, de la lumière, du croyance bantou,
Maman Nzinga pe tokotia pe na élévation na ye ndenge tolobaki azali la reine ya justice de l'homme noir. Donc aza esprit ya justice tolobaki ko kuku pemba esprit ya justice de l'homme noir tolobaki koko mbengu mbengu esprit ya vengeance tolobaki koko nyangara bokulaka esprit ya protection ya patrimoine vernaculaire pamba te akotaka na mai oyo tozokobenga ya parc Salonga mpona koprotege bamabombani oyo ezwami kuna na kati ya parc pamba te bamindele bakoma ye na lokoso ya koya kozwa banyama mpe biloko na kati ya parc komema yango na mikili ya poto yango ye atiaki ndelo alobi bokozwa eso eloko moko te donc so bokoti na parc boyibi so bozongi na katikati ya mai bokuta na ngando moko ya 13 metre ya molai akobeta masuwa na bino mbata mpe bozindi biloko etikali nde toloba deyake bakoko ya kala babandaki kolanda babiloko oyo bamindele bayibaka oyo ezalaki nécessaire mpona koprépare arrivé na ngai na oyo bakitani na bango babandaki kobomba yango na ngomba ya mangengenge esika oyo ezokobomba mabombami ya 444 grotte mangongele esalaka lolendo eyeye yo motindali bota ya bana nzambe bana baye na bwanya mpe mayele yeye na kombo ya mozalisi nzambe ya nguya mangongele esalaka lolendo eyeye yo mokumbi ya libota ya bana nzambe bana baye na bwanya mpe mayele yeye na kombo ya mozalisi nzambe ya nguya liloba ya motuya tomemeli bino yo mokumbi ya libota ya bana nzambe bana baye na bwanya mpe mayele yeye na kombo ya mozalisi nzambe ya nguya koko kimbango alakaki bilenge bakoya bongola meso mwene bilenge biso e bana baye na bwanya mpe mayele yeye na kombo ya mozalisi nzambe ya nguya koko kimbango alakaki bilenge bakoya bongola meso mwene bilenge biso bana baye na bwanya mpe mayele yeye na kombo ya mozalisi nzambe ya nguya kangala kili na leyake na komona mambo eyoyo message yeye message yeye lelile kangala kili na leyake na komona mambwe kangala kili na leyake na komona mambwe kangala kili na leyake na komona mambwe yoyo message yeye message yeye lelile kangala kili na leyake na komona mambwe kangala kili na leyake na komona mambwe na message oh lelelelele lubuka balutala balumonako yo na kimbangu oh lelelelele kangala kili na leyake na komona mambwe kangala kili na leyake na komona mambwe moindo lamuka na pongi moindo lamuka na pongi lamuka lamuka moindo lamuka oh lamuka moindo zali kolala kolala kimbangu ayongi yondeko boya totonga kongo ya sika kongo ya sika eloba mangongele oh kongo ya sika ya bana bilaka oh kongo ya sika ya baindo nyonso boya totonga kongo ya sika oh lamuka 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 moindo lamuka oh lamuka moindo zali kolala kolala kimbangu abengi yondeko boya totonga kongo ya sika kongo ya sika eloba mangongele oh kongo ya sika ya bana bilaka oh kongo ya sika ya loposo moindo boya totonga kongo ya sika
Oh lamuka, lamuka, lamuka moindo, lamuka, oh lamuka moindo zali kolala, kolala kimbangu abengi yondeko, boya totonga Kongo ya sika. Kongo ya sika ya mama wanzile, oh Kongo ya sika ya mama gotima, oh Kongo ya sika ya mama mafuta, boya totonga Kongo ya sika. Oh lamuka, lamuka, lamuka moindo, lamuka, oh lamuka moindo zali kolala, kolala kimbangu abengi yondeko, boya totonga Kongo ya sika. Kongo ya sika eloba mangongele, oh Kongo ya sika ya bana bilaka, oh Kongo ya sika ya mama nzinga, boya totonga Kongo ya sika. Oh lamuka, lamuka, lamuka moindo, lamuka, oh lamuka moindo azali kolala, kolala kimbangu abengi yondeko, boya totonga Kongo ya sika. Mosali na Nzambe atika kofinga, amona nkembo ya bomo ya seko. Mosali na Nzambe atika koima, amona nkembo ya bomo ya seko. Ngai pe tika na petwama, ngai pe tika na petwama, tika na petwama, namona nkembo ya bomo ya seko. Mangongele motinda mya Nzambe na nguya, akotaki na matadi mayo petwa. Bamesange batinda mya mvuluzi kimbangu, bakotaki na mangengengenge petwa. Ngai pe tika na petwama, ngai pe tika na petwama, tika na petwama, namona nkembo ya bomo ya seko. Kimbangu motinda mya mvidi mukulu, akotaki na matadi mayo petwa. Kimpavita motinda mya olenkumu, akotaki na matadi mayo petwa. Ngai pe tika na petwama, ngai pe tika na petwama, tika na petwama, namona nkembo ya bomo ya seko. Mangongele motindami ya mvuluzi kimbangu, akotaki na mangengengenge petwa. Mangongele motindami ya Nzambe ya mpungu, akotaki na matadi mayo petwa. Ngai pe tika na petwama, ngai pe tika na petwama, tika na petwama, namona nkembo ya bomo ya seko. Liloba ya Nzambe bomo ya seko, oyo bakoko na biso ekotikala seko. Etikala sebongo na kati ya 11e édition ya kokanisa koko mangongele azali na biso na bomo ibwa seko. Pamba te tolobai déjà ke na bokoko na biso la mort eza déplacement ya planète. Donc tokufaka te toza lokola bambuma ya nzete tokendaka pe tozongaka. Kasi tolobaki ke liwa ya koko mangongele tokoexplike yango na bandimbola ebele to pe na balolenge ebele. Pamba te déplacement na ye ezalaki par rapport ya mission oyo ayelaki nga na yo. Azali 6e face ya kimbangu, donc azali elongi ya kimbangu ya 6e. Pongana onde toza lokola 7e puisque toye na accomplissement. Mais ye ayaki sikoyo ko établir programme nini obiso 7e face tokotambola na yango. Kilumbu kwiza mpeva Kongo banani bamona yo, bandombe bamona yo,
kilumbu kwiza peva Kongo banani bamona yo bandombe bamona yo yaike mbwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo yaike mbwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo kilumbu kwiza mangongele banani bamona yo bandombe bamona yo kilumbu kwiza bana bilaka banani bamona yo bandombe bamona yo yaike mbwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo yaike mbwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo kilumbu kwiza bankaka banani bamona yo bandombe bamona yo kilumbu kwiza bambuta za bantu banani bamona yo bandombe bamona yo yaike mbwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo yaike mbwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo Vuluzi kimbangu wakanga masambu benadyo kilumbu kimosi kibeni sukola ntima Vuluzi kimbangu wakanga masambu benadyo kilumbu kimosi kibeni sukola ntima yange sukola mavanga mame sukola mavanga mame ailwe ngisi wa monao yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame ailwe ngisi wa monao watoto mbangi muzulu mbangi maoso matuvanga fumu nzambi zeimo bakaka babanzilanga mvuluzi kimbangu kakwiza ko kwiza kaka kwiza sambuno foloso kembo 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 nzambi ya mpungu kembo si wasolwa kembo 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 mvidi mukulu kembo si wasolwa nzaya yoso kembe nzaya yoso kembela babo bakwikila munzambi ya mpungu tulendo Kongo kembo 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 ache maunga kembo si wasolwa solo se solo nzambe ya bakoko na biso nzakomba nzambi mpungu tulendo ya mbanza velela nyamolo ibanza tobeleli yo na kombo ya mvuluzi kimbangu jantungunu akialwenga na tina ete atondisa biso na bomoto ya mvuluzi pe ya bambuta za bantu mpona tokokisa mokano ya bileko ebele mvuluzi kimbangu solo tobeleli yo na kombo ya limoniseli ya yambo kati na biso bilenge ya nkoto mibale koko mangongele agomoro okabela biso mobimba ya maye otondisaki kati na ye mpona topusa mosala ya bakoko na biso ekende liboso tobeleli molimo na ye na nzela na yo mvuluzi kimbangu na ntina ete efongola biso bizibeli nyonso oyo ekokutisa biso na bakoko na biso kati na mbela ya bilaka oyo ayaki na yango ya kovandisa maye tobungisaki utakala pe ya kopesa biso nzela mpona tokutana na mobimba ya mabombami na nzakomba solo bokasi ya bakoko na biso oyo bapesaki koko mangongele musala ezinga biso na lizita ya lukongola bomoi bwaseko mpona kobatela biso liboso ya bazabolo na butu mpe na moi mpona tokokisa mokano ya maye nyonso bobongisaki na ntina ete tosimba mapamboli ya solo mpona bolamu ya mabota nyonso mpe bolamu ya mokili mobimba bokasi ya molimo nyonso ya petwa ya nzakomba elata biso nzoto mobimba
pona biyano ya etinda na bino bakoko na biso pe etinda na nzakomba emona na kati na biso bakita na bino pona totombola lokumu na bino elongo na nzakomba pona biso pe bayeba koyingela nsima na biso kino suka te pe kino suka ya molongo pamba te bino nde bobandaki na yambo yango wana totie matambe na biso na nzela na bino pona bobikisa biso kati na mikakatano ya manso pe tozongisa elongi na biso epa na bino na nzela ya nzakomba tobeleli bino na elembo ya matandala na mbula elakisama kati na biso pona moko na moko ayamba likabo na ye na lolendo nyonso pe manso ya bomoi na biso efungwama na ntina ete tokokisa mokano ya etinda na nzakomba pe tobongisa pe tobimisa na pwasa makanisi malamu bozalaki na yango mpona bolamu ya mokili mobimba tokumisi kombo na bino mbala o mbala elongo na nzakomba na mosala kitoko oyo botikelaki biso ya kopesa biso bomoi ya libela na libela oyo tolobi liloba ya nzambe bomoi ya seko oyo bakoko na biso kotikala seko matondo mingi na bakoko na biso banyokwamaki ntango molai pe bapesaki likabo na nzela ya koko mangongeli lelo ya tiki yango na nzela na biso bilenge ya nkoto mibale totondo totondo lisusu mpona koko mangongeli pe bakoko nyonso oyo bapesaki mosala oyo ye aye kofongola biso bilenge misu mpona tososola malamu ntina ya bomoto na ngai na yo totondo tokotondo lisusu mpona biso bakitani ya bakoko pe baye oyo bakoyingela nsima na biso totondo tokotondo lisusu mpona baye oyo bakoya nsima na biso pe bongo na bongo elingi kolobaka continuité de programme après biso bamisusu après bamisusu bamisusu après bamisusu 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 elingi kolobaka likambo ya liloba ya nzambe ekosuka na nzela te kasi eza na continuité de continuité oyo ekopesa développement mpe ekopesa progrès ekopesa évolution mpona valeur historique ya mobimba ya bomoto ya motu mwindu eyebana mpe endimama na etando ya mokili mobimba mpona tosepela na bolamu nyonso oyo bakoko na biso balukelaki biso totondo ezali esengo mingi totondi 4 fois par rapport ya chiffre 4 ndenge tolobiki ekoma ngeli azali 4 points cardinaux to mpe azali les 4 éléments planétaires so tolobeki koma ngongeli na feti ya 9e édition mpe 10e édition tolobelaki mingi babiographie na ye tolobelaki biographie ndenge ya baparcours nyonso asalaki kino aya okutana mvulusi kimbangu na 1995 kasi lelo atozolobela kaka ke 11e édition ya koko mangongele azali na biso na bomoi bwa seko mais sous-titré ya banque de la sagesse bantou. Pourquoi tobengi koko mangongele banque de la sagesse bantou? Tobengi banque de la sagesse bantou pamba te azali 6e elongi to pe 6e face ya mvulusi kimbangu oyo ayaki na établissement ya programme ya continuité ya bisika bakoko na biso basukelaki na ntina ete totombola yango biso bato ya lelo totombola yango pamba te place bakoko basukelaki mondele abomba makambo wana asotise biso mbamo betape akoti biso makambo mosusu yango lelo oyo ekaboli ngai na yo vis-à-vis ya bakoko na biso siko ngai na yo toyei kozongisa siko contact wana me bato ya yambo bayeki kozongisa bacontact wana eza lokola bavulusi kimbango bato oyo sikoyo bamvulusi kimbango batindaki lokola bakoko mangongele baye sikoyo kozongisela biso sikoyo bondeko wana ya bakoko akala na biso bato ya lelo yango totie na reconnaissance comme limoniseli ya yambo sikoyo biso nyonso toza sikoyo na nzela na ye donc biso nyonso reconnaissance na biso eza nde na nsima ya mangongele mais ato reconnaître mvulusi kimbangu na sommet na ye mangongele to reconnaître ye comme kimbangu oyo alataki nzoto ya mangongele par rapport ya ndenge afrotaki suki na mbunzu abi napesi yo 16,740,000 mémoire makambo nyonso oyo bobungisa obanda koyeba yango 444,000 livres 444 direction des études 444 départements ya misala maboko oyo ekobikisa Congo mpe ekolongola nzala ekolongola peuple na kati na kotelengana
donc tolobi yake tobengi koko mangongele banque de la sagesse pamba te azali 6e face to pe 6e elongi ya mvuluzi kimbangu oyo ayaki na établissement ya programme ya continuité ya bisika bakoko na biso basutelaki na ntina ete biso bato ya lelo to mpe basuccesseur na bango totombola yango. Ayaki na mupepe ya nguya babengi peve ya Congo mpona kosangisa biso bilenge mpona toyeba logique des affaires ya bomoto na biso loposo moyindo ya mokili mobimba mpona tobima na minyololo ya bazabolo mpe tosimba bolamu ya bomoto na biso na maboko. Azali le premier pharaon de l'Égypte na kombo ya Yangefara entre parenthèses Ramsès Ier oyo atikaki bilaka ya retour ya lumière de l'homme noir avivaki na 500 pe na 600 de notre ère babantu pe atongaki kiti ya ngwende ya kibokonzi na ye en or avec 150 kilos d'or fondi. Yene mtaloba yeke mukolo bokomona mutu mwindu moko oya ovanda na kiti oyo soki minde epeli boyeba ke ngai nazongi na ye sikoyo na pouvoir ya renversement mpona kozongisela mutu mwindu kibokonzi na ye oyo baeuropéenne bayibaki. Aveni nde toke na renversement yango bomoni éclipse esami na mois de juillet e makambo mpe totraite yango sikoyo na makambo etali mois de juillet puisque ko mangongeli akendaki kuna na Égypte na formation militaire mais avandaki na kiti wana topubliaki eza na groupe membre nyonso amonaki kiti wana ya nord ko mangongeli avandaki wana minde epelaki na kiti wana e Mubarak azwaki ko mangongeli mpona koprotege baboyaki azonga Congo kasi Mobutu atindaki force militaire ya Congo bakendaki bayibaki mangongeli na ndenge ya mayele mpe bakimaki na ye puisque bango kuna na Égypte babandaki kozela mutu oyo batikela bango bilaka ke so bomoni mutu avandi wana seke ye nde mutu aza na elembo ya makambo oyo ekodélivre Afrique e mutu yango ntango avandaki bango balobi te mutu aza mutu ya Congo te aza mutu na biso babengi Mobutu na Kinshasa balobi non mutu oyo soda oyo ayaki na groupe na délégation ya basoda na yo aza mutu na yo te aza mutu na biso donc moya zonga so ya te totikali na ye. Donc tobi ke azali premier pharaon de l'Égypte na kombo ya Yangefara entre parenthèses Ramsès Ier oyo atikaki bilaka ya retour ya lumière de l'homme noir avivaki na 600 avivaki na 500 tina 600 de notre ère babantu atongaki kiti ya kibokonzi na ye to mpe ya ngwende ya kibokonzi na ye en or avec 150 kilos d'or fondi parce que so tolobeli pharaon oyo baobenga Ramsès Ier akutana na Moïse te Moïse akutanaka na Ramsès II et tokodécrire historique mobimba ya Égypte puisque tomoni baégyptologue babimi ebele ya bato mwindu me bazokokodécrire Égypte te bazosalaka barecherche par rapport ya badémagogie oyo mundele afalsifie histoire de l'homme noir mais biso sikoyo tobike toye tokodécrire histoire nyonso tout place bakosi boye tokozongisa yango place babengi pharaon Ramsès II tokopesa na kombo na ye place babengi donc tokolobela les 5 pharaons de l'Égypte oyo bango babombaka basekret na bango mais biso tolingi tobanda kobimisa basekret wana mpe bakoko wana oyo bazalaka na Égypte balobaka ke basekele nyonso batikeli biso na kati ya pyramide soki baenvahisseur baye bandi kocumola yango mokili oyo ekokonaître badega ndenge bozomona baarabe kuna bazocumola bapyramide bazozwa nzoto ya bapharaon ezali interdit eza non respect à la spiritualité des autres bokosimba te mais lokwa bazosimba boyebake mokili oyo ekokonaître badega ya minene mpo baplace wana bango baosimba eza bapouvoir bango peut-être bazosalaka pour se faire voir ke bango nde baza na contrôle ya nyonso mais basekret mosusu ti lelo oyo nanu badécouvrir yango te oyo ebombami na kati ya bapyramide donc tozali awa mpona kozongisa ligne de conduite ya fonctionnement ya lolenge ya bomoto na ngai na yo bakataka yango depuis 1506 bachange biso idéologie bakoti biso morale christianisé islamisé bouddhiste bamorale ndenge na ndenge mais biso sikoyo toye kotia limite na mensonge oyo eyaki koaffaiblir biso mpo tolata sikoyo lolenge ya bomoto na biso nde tokozongisa bokasi
ya mobimba ya bomoto na biso. Koko Mangongele azali les 4 éléments planétaires des esprits par rapport ya misala nyonso asalaki na kati na biso bilenge ya nkoto mibale. 1 azali molimo wa mai. Aza molimo wa mai pamba te adindaki na mai tango azalaki bébé pendant 3 jours pour na initiation spirituelle bantu kuna na se mai agenda kudana na koko kasai. Po bato mingi bazo bageo bakoko bakufa mais biso bité bakoko bakufa te na se ba mai bakoko bazali. Koko wamba aza esprit mai azaki mutu lokwa ngana mais azinda genda ovanda na se mai. Koko mbengu aza esprit mai. Koko nyanga bokulaka aza esprit mai akota na mai ya Luala bakuna na e akota na mai ya parc Salonga. Koko mukishi wa nyange azali esprit mai akota na kotwa Kalemi. Koko otozo benga ngelio na mpotahaba premier administrateur de l'homme noir akota pe na mai kuna kota fleuve Congo. Donc tozana bakoko o bakota na mai, toza pe na bakoko bakota na bamoto, toza pe na bakoko bakota na mupepe, toza pe na bakoko bavanda na se mabele, toza pe na bakoko bavanda na espace. Donc baza ba esprit tokolobela bakisimbi te po bango nyonso ba bakisimbi te. Donc tolobaki esprit nyonso aza kisimbi te. Tozo bi bakisimbi ya mai, oui bakisimbi ya mai bakozala po bomona bana mai mingi pe misu bazaka bakisimbi. Mais l'esprit monsieur a mai baza bakisimbi te, par exemple ko ngelio na mpota baza géant. Donc aza kisimbi te. Lokola koko o tozo benga lokola nyanga bokulaka aza kisimbi te. Mais koko mbengu nde tokolo bakisimbi ya mai par rapport ya forme na ye. Baza ba esprit génial. Donc ba esprit il y a fabrication, invention, création, surtout dans makambo ya kosenga bango, surtout respecter culture, to boaki ba makasu to sai lo sambo ya ko invoquer milimo wana nde to zui accès pour yende mtapesa ki ba accès pour na pont maréchal et Salem. Ba mindele ba yaka na ndenge na bango ba sa pont maréchal mais ba kokaka te ata ba piquer ba pylône et ba colonne ya ba béton mais so ilali kalobi na tongo ba yokutango et s'écouler. Mais comme bengo le baki faut boboka makasu boto saboko zo boto saboko te rien ne marchera. Mais nzoka nde bango ba yaki na ba piège ba yeli biso ba ingénieur japonais o ba bongo na ba araignée ya minene pona ba tiasiko ba poser ba colonne souterraine kuna na kata mai. Et ba ingénieur wana ba yaki ba tie piège ba kangi mwana mbengu pona ba keina na mulangi. Kasi bazikaki pe mutuka na bango jeep e roulaki na otobenga lokola nzadinkis na descendre ya nzadinkis. Antobika azali esprit, azali les 4 éléments des esprits planétaires par rapport ya misala nyonso asalaki na kati na biso bilenge ya nkoto mibale. Azali molimo wa mai pamba te adindai na kati ya mai. Tango azalaki otobenga bébé pendant 3 jours kuna kenda kutana koko kasai mais ezalaki initiation spirituelle bantu. Azali molimo wa mupepe pamba te atambolaki na visite ya bakoko na biso na likolo pona kokundola manso pe kozwa accès du travail. Donc azwaki accès du travail kuna na Équateur tango milimo bakoko na biso mibale bimelaki ye na ndaku ya bakoko na ye to pe ya babocha mama na ye bamemaki ye na babimisi ye na fenêtre bamemi tina espace bapesi ye mission babi oza mwana na biso wana akomi deja na age ya 8 ans babi oza mwana na biso ndenge tozongisa oyebisa mama oza mwana na ye te topesa ye nde abokola biso yo. Mais soki okoli suki ya pembe ebimio ebandi obimio na mutu nde tokoya kopesa osu mosala. Mais ndenge ozozonga musala topesi na mission liboso banda kobuka bakroix. Alors tobike azali molimo ya mupepe pamba te atambolaki na visite ya bakoko na biso na likolo mpona kokundola manso mpe kozwa accès du travail. Azali molimo ya mabele pamba te avandisaki bendele asali lukongolo égale la force ya réunification. Pe alonaki nzete ya standard ya Congo pour na évolution du parcours.
azali molimo ya moto pamba te ayaki na transformation ya bomoi ya mokili mobimba mpe ayaki kodekolonize bayindo banso mpona bazongela ngwende ya kibokonzi na bango. Azali soleil bolimbisi azali soleil to mpe moi. Pourquoi tobengi aza soleil? Parce que totambola ye baparcours ebele, tovisite bapapa nkusu, tovisite bangunza, me ezalaki la plupart bangunza soki apesi bango ka mbote omona moto abandi kokrie lokola azomona lion, omona moto ye moko azobomba kuta elongi, alingi teke elongi na ye etala en face de mangongeli. Donc fa bomba elongi moto akokrie azomona ondika azomona eloko moko boye, peut-être bino bozomona te. Ano tobike azalaki moi. Toyambaka pasteur moko ya église moko eza na quartier 3 Masina, kombo na ye Ono Koko. Ayaka pe wana me mutu auta na likolo etage ti akweya na se. Pona nini po apesika mangongele mbote mbala moko abe liboma akomoloba moya tongo donc tomona ba makambo ebele na koko mangongele par rapport ya ba parcours ya misala nyonso oyo alakisaki biso. Et misala ngwana sko tozobongisa yango pona soki to respecter principe na caractère ya fonctionnement de to ko bénéficier ce qu'on a revenu ya misala ya to ye qui déjà sala ma camion c'est qu'est-ce qu'on ngana onde to bongisa pona nyonso epesa mela biso. Et to bikaza molimo wa moto pamba te ayaki na transformation ya bomo ya mokili mobimba pe ayaki ko décoloniser bayindo nyonso pona kozongela ngwende na bango. Azali moi, azali ye moko kimbangu en personne. Par rapport ya transmission ya 1995 abwakelaki esoi, ça veut dire à transmettre le pouvoir pe afrotaki ye suki na ye ya pembe ana mbunzu elingo lobake alati sikoyo nzoto ya mangongele kimbangu wana akoti na kati ya nzoto ya mangongele. Donc aza molimo akufaka te, babotaka ye pe te, so bobomi ye akufaka te. Nde baminde babomaki pendant 30 ans bakokata ye mike mike batala bo akomi 7 kimbangu. Bazwi les 7 kimbangu ya batie bango nyonso na prison, baye ofongo ya prison boye 6 balimwe atikali ka ye moko. Ça veut dire azaka doublir. So bato bazokosa baninga ke oyo kimbangu abotaka biso bi kimbangu abotaka te, so pe bakosa ke oyo kimbangu babotaka te. Bato tout oyo bazo prouver que kimbangu aza na famille na bandeki na bandeko. Tobi que la communauté internationale bantou et kosambisa bino po kozana ba préviter ba histoire wana tout ezali falsification oyo outi na source ya colonisation, puisque mutu a tripoté histoire na biso c'est les Belges 1952 ba corrompre papa Diangeni, démagogie quotidien ba génération ba tout o batambolaki ti lelo ba zobeta vraie histoire kimbangu te, mais ba obeta ba histoire ya démagogie, ba obeta développement et falsification de l'histoire. Mais ngana yosko to bota poto établir ce programme nini o mutu mwinda sengela tambo na ngopona abanda pe ko se retrouver ce qu'on a rendement ya bola mwa bomoto naye. Tozaka na kati ya makambo etali 11e édition ya kokanisa koko mangongele azali na biso na bomo ebwaseko comme la banque de la sagesse bantou. Tobi koko mangongele kokamwa te soko yoki koko mangongele akufaki te. Fête ya lelo le 20 juillet biso bengi yango fête ya plaisir. Malgré ça liwa ya mutu mokolo akufa ye bato mosusu mpe balelaki, mais alobaki messager non parle pas. Maintenant tokomaki biso nyonso bamessager tozalaki wana bamosusu mpe balelaki, bamosusu mpe bakokaki te, mais biso bamosusu mpe tolelaki te. Mais kolela ezalaka ya motema po balobi okoleli otangisi misu maya misu balobi ke uye nde azolela, mais moto mosusu azolela te, mais aza na douleur na motema. Pe avandaki na biso tembele ayebisa biso ba makambo ebele. Alors tobi ke pourquoi tolobi ke fête ya lelo biso to considérons comme fête du plaisir, quand tobi nga fête ya esengo pamba te mutu mo boye azwaki likabo ya nzakomba ayo déposer le biso bilenge ayebisi biso bien lobi ke baninga na ngai pazo benga biso baninga ba mapasa lobi baninga na ngai
lobi kuna nga na ozana bino te bino nde mbotika na makambo o ba corrompre bino te bino nde mbotika na makambo o bobebisa yango te bo changer ba version te makambo to abande koloba lelo o ya zate bato ebele bakoma oluka ba changer ba version lelo ye azate bato ebele bakoma oluka ba mema makambo yango na ndenge na bango okay ya tikaki principe wana te atikaki principe ya cahier de charge oyo ekolakisa ligne de conduite ini oyo tosengeli to encadrer liloba ya nzambe bakoko na biso mpona ekende liboso ekotambola na mobulu te ke mutu na ndenge na ye te tokotambola mpenza na programme oso babi cahier de charge ezali cahier oyo ezokoenumere to mpe ezokoindike biso lolenge kani tokotambola eza kaka te kolali olamuki osali makambo na ndenge na yo te eza programme ya bakoko eza écrit ye atambola ye na programme lokola mpe atikeli biso programme wana biso tozosa continuité biso mpe torespecte programme wana mutu moko te akobima libanda ya programme wana mpe mutu akozala likolo ya mibeko na kati ya makambo aza te yango tobi lokola biso tobengi feti wana feti ya plaisir tolobi ko mangungeli akufaki mpona komarke elembo ya monument spirituel bantu mpona bagénération de génération oyo ekoya to mpe ekoyingela nsima na biso pamba te Kimbangu Mvuluzi alimwaki na 1951 Kimbangu oyo biso toolobela alimwaki na prison ya Lubumbashi na 1951 ça veut dire na mundele na mutu mwindo mutu azwa nzoto ya Kimbangu aza te bamindele nde bafabrike sikoyo ekeko na kati ya cercueil nde bakosi papa Diangenda bapesi yango bozomona yango na nkamba kuna bato bazoke kofukamela yango nzoka nde bazokomilakelama mabe mpo baosala idolâtrie baokefukamela ekeko eza na nguya te ekeko kaka ya falsification de l'histoire mpona otutanaka yango tobayike mokolo bato mwindu bakedécouvrir ke oyo ezaka na nkamba eza ekeko elingi kobake kamba ekozala bloqué tokomona otya bafaser kuna totie baécole de métier mpona bayekolaka eza nango place ya Kimbangu te mpo depuis avandai na baprotestant na ngombe Kinsuka to mpe ngombe Lutete mokomo te akendaki koinstalle na nkamba bandaki kokende ntango asali relation na papa oyo aboti bapapa Diangenda nkombo na ye papa Kapata Kupenda abandaki mpe kokende kuna temps en temps te abandaki kokende kuna par rapport ya suivi ndenge abikisaki grande sœur ya papa oyo aboti bapapa Diangenda na nkombo ya mama Kinzembo mais lelo bato ebele ya bakongo bazolinga bawanganaki o mama Kinzembo azali grand frère grande sœur ya papa Badiangenda te bosali falsification so bokomo okosaka mama Kinzembo aza leki to ndeko ya mama Louise Makiese bokosi batripotage wana yango lelo tozomona makambo ya Kimbangu mpa banyanga balobi oyo azalaki munyanga kota bayombe balobi oyo Kimbangu azalaki muyombe kota babisingombe balobi oyo azalaki bisingombe kota batandu donc na bakongo eza na badifamation to mpe oyo tozobenga lokwa confusion totale mpo bango mona na bakongo bayebi nanu Kimbangu aza nanu te oyoka munyanga balobaki azalaki munyanga mutandu akolobaki azalaki mutandu bisingombe balobaki azalaki bisingombe me tolobaki dayake babisingombe baza tribu ya bakongo te mpo bazali bangala ya Équateur tobengi bango bangombe yavadi na procédure ya règlement de compte tokozwa bisingombe nyonso tozongisi bango na Équateur mpo bayebani na bango makambo ya Kimbangu te yango bango bacréer des ordres bakoti na confusion bakoti na corruption bandimi nyonso basigne bisignasinya bake signé bakomi bamembre écuménique le 6 8 mois 1968 bake cartibiré na Angleterre bamelisi bango 25 litres ya mai ya bibembe bapesi papa Diangenda ndambo ya bamai wana aye kobwaka na nkamba bomonaki lolenge ekani bakimbangiste basili na baaccident na nzela ya bakongo ezalaki basacrifice ya papa Diangenda mpona azala na honneur ya leader spirituel ya église kimbangiste ezalaki nango na volonté ya Kimbangu te ke oyo Kimbangu atikaki pouvoir mpa na bango te bakosi voire même papa oyo azwaka punition ya nzombo abotola Mvuluzi Kimbangu nzombo papa Fufu na première barrière ya Kasangulu papa Diangenda akosaki biso awa na époque ya papa na époque kaka ya nani ya Mobutu te je crois ya Kabila donc Kabila yesika papa Diangenda alobaki azoke kolongola ekila wana ezalaki mensonge ese alongola ekila ngo moto papa wana Fufu akufa na punition na ye wana ya nzombo eloko to akolia ezokoma nzombo mais bango bakoma esiko kosassocie na batrace ya Mvuluzi Kimbangu mpo babalisa makambo wana mpo lelo tondima ya bango ke baza bana Kimbangu nzoka
biso to reconnaître makambo te ngalo bango chaque fois na banga mutu te puisque tozalaki na circo tosambaki na bana ya bapapa diangenda na bana ya bapapa kisokele na bana ya bapapa dialungana basomelaka biso 2 sacs ya loso basomelaka biso 2 cartons Thomson toboya kolia yango na circo pour nous corrompre tozalaki bato ya nzala te bino bokangisi biso apres bozoya esusu o te totika kolobaki kimbango aza koko na bino te tolobaki yango na circo yango tosalaki prison ti ememe biso na makala ememe biso na demi ape po toboyaki idéologie na bango tobayaki kimbango biso kuta na ye aoreconnaître bino te comme bakoko na ye kimbango abi aza koko ya mokili mobimba donc azalaka na famille te puisque toi mama kimpavita alokotaka ye na le 26 juin 1706 jusqu'à le 29 juin 1706 bakongo ezalaki na ebotami te mpo lelo bobimisa kimbango aza mokongo donc kimbango aza mokongo te aza mopepe azali esprit divine oyo eyaka kobongola makambo mpona bosolo ezwa esika na yango antobi koma ngela akufaki mpona komarke elembo ya monument spirituel bantu mpona bagénération de génération oyo ekoyingela to mpe ekoya na nsima na biso pamba te kimbangu mvuluzi alimwaki na 1951 elingi kobake toza na journaliste na Congo Kinshasa na bosani chaîne na ye mais kombo na ye Papa Nissé un bonjour aza vivant ti lelo ye mutu asalaka presque ba dernière émission na koko mangongele avant son départ et koko mangongele ayebisaka ye ni alobi Anissé makambo nga na oyebisa yo lelo peut-être okondima nga te mais lobi kuna mokolo bokomprendre makambo ntongo boya oluka nga bomona nga te mais bocumona nga na batracteur et mokolo akufaka nga na organizaki équipe complet ya 5 messagers tokendaki ti na oyo tozokobenga lokola antenne A tosalaki émission pour défendre to définir liwa wana toningisaki Kinshasa na mokolo wana mpe na ntongo ntango tozongi bato babi ke wi bayoki lisusu mongongo ya po mangongeli donc bamoi lokola asekwi mais tolobi ke makambo ya bapouvoir oyo ezali batransmission kimbango ayabwaki soi akotisi po mangongeli makambo azwi suki na ye affronté na mbunzu ye moko amekoti na kati na ye mais ye sikoyo na tour na ye ntango aye sikoyo kosangisa biso bilenge soki tokei na plateau ya bateke na baterrain ya misala kolona kuna eza na bacérémonie initiatique oyo abandaki kosala biso akozwa makasa moko na zamba tokolakisa makasa wana ye bonjour azwi tonga azwi na maki ya soso eza na formule oyo bakosalela yango tozwi tonga tozwi maki ya soso tokozwa jaune wana ezalaka na kati ya maki ya soso jaune wana ezalaka na maki ya soso bakopakoli mutu awa na mutu omona so tosali bacérémonie initiatique wana tokopakola yango awa na cerveau place ebetaka apres tozwi egui wana batie awa na kati mais ava batia egui wana bakonika makasa wana so toniki makasa wana tokotisi yango egui toposi yango siko awa ovandi nango mwa quelque temps j'avais dit makambo eza ebele tovandai na koma ngenge tomona ye babilembo na kuna na liberté place ya misala tovoyage na ye tour moko tokendaka 120 messager ngami nakumbaka troupe ya bato nyonso me ye mpe azalaka na délégation wana ya voyage wana tokomi kuna tovanda so na ntongo tolamuki tokiti bilanga tosali misala na pokwa ntongo tokozonga tovandi biso nyonso apesi biso leçon enseignement après enseignement moto moto akoti na babesoin na ye oyo oza nango mposa bato mosusu mpe bakoti bato makusa bakoti baolambela biso nyonso oyo mpe alingi atambola na village oki tambola tosalaka bongo chaque fois tokolala tolamuki tolamu me moko mosusu biso nyonso tolala pongi ve ba 1 heure tolala pongi ye mpe alala pongi me nde tolali pongi sikoyo toboma minda nde toboma minda wana nzoka nde il y a un grand sorcier na mboka wana aye kokotela biso na kati ya ndako biso nyonso kao toza pongi ya kolala ye mpe koma ngeli aza ya kolala me asentir chaleur ya mutu moko akoteli biso na ndako yave di ye mpe kaka ndenge alali mutu yango siko aya na mbeli acuba koma ngeli mbeli me mutu wana ti akomi pembeni akoma ngeli siko acuba mbeli atikali ema ye ayoki étouffement chaleur wana alamuki ayebisi bakoko bopesana minda elien ça ne va pas ici topelisa minda tokuta ndoki atikala boye na mbeli ndenge abimisaki acuba koma ngongele ça veut dire totamboli tomoni bamakambo ebele tolobai ke 444 000 livres ekobeta masolo ebele mpe makambo ebele oyo tozangai koyeba yango tolobi
akufaki mpona kofongolela biso baporte ya bamonde spirituel de l'homme noir na ntina ete tobanda kokutana na bakoko na biso. Azali motindami ya Nzakumba mpe ya bakoko na biso loposo moyindo. Azali map monde, azali zonier, azali inspecteur du monde, azali Kwatulendo, azali chef d'état-major spirituel bantu. Pourquoi tu bengi map monde? Map monde ezali mutu amemi globe terrestre na maboko nae. Kwatulendo ye wana bozo benga roi divin. Puisque mvulusi kimbangu tonga limwaki na maya lwale ba ifongwami akoti na maya lwala balobi na ke kosangisa bana bilaka nyonso tu mais kibokonza tu oyo ekoya epai ya bato ya likolo. Bato ya likolo eza lokola Équateur. Na mangongele eza lokola matiti ezokita likolo kuna ezokita na ebale. Congo sika ya matiti bomona yango balesa yango pe bangulu. Eza pe grand alimentation ya production pona bangulu Congo sika wana. Congo sika wana pe basalelaka yango bakisi ya bana o bayibi bango mitu. So mwana bayibi mutu toko traité na Congo sika wana. Eza ba formule ya pharmacopée o biso toye na yango pona ko détruire maele mabe nyonso tout de façon to établir siko maele ya solo oyo ekozongisa ya biso ambiance ya Nzambe na kati na biso batu to sepela na elongo pe to sepela na bolamu ya bamakoki nyonso oyo apesaki biso. Aza zonier puisque toloba déjà que école Congo eza na 180 zones ya ba itinéraire à mopepe oyo ezokopesa biso souffle de vie. Yango to bengi zonier. Azali inspecteur du monde par rapport ya communauté internationale topé il y a administration de l'homme noir oye ayeki ko établi pona atika ya biso continuité. C'est que 6e kimbangu topé 6e face à kimbangu ezalaki kimbangu administratif. Kimbangu ya mama Kimpavita azalaki na élévation. Kimbangu ya ba Congo azalaki na sortie officielle. Kimbangu ya Kinshasa abandi ba parcours. Kimbangu ya Mbandaka abandi ko démontrer capacité ya Nzakumba. Kimbangu ya Katanga atsukisi boumbu. Et kimbangu wana swa ye na 6e pa mangongele azalo kwa kimbangu administratif. Antobike akufaki pona kofongolela biso ba porte ya monde spirituel bantu na tina ete to banda kokutana na bakoko na biso azali motindami ya Nzakumba. Pe ya bakoko na biso loposo moyindo azali map monde. Azali zonier, inspecteur du monde, azali Kwatulendo, topé roi divin, chef d'état-major bantu. Mausolée ya koko mangongele kuna na villa des messagers ezali autorisé pour na biso pe batu nyonso babanda koya to pe koyingela na kati na biso 2 fois na année mobimba. Net na mukolo lelo eza mukolo ando okende kuna ya mausolée to bandi losambo na badara. So to sala losambo na badara to yembeli to kumisi to sali tout to sala losambo to teyi leçons concernant koko mangongele azalaki na kati na biso. So to silisi to juste ko batu nyonso to kumbani ti kuna place to kundaye. De kuna sko to kovanda na le Congolo avec prière moko ya concentration interne mutu na mutu azoko exposer mutu na mutu azoko absorber de to bike to sala prière o to uti ko sala ya absorption ya ko invoquer sko esprit na ewana mais na nzela ya Nzakoma na nzela ya mvulusi kimbangu to uti lobake mvulusi kimbangu to beleli molimo ya likunzi ya oto benga lokola ya limoni seli ya yambo na tina ete opesa biso manso oyo tondisaki na kati na seke tolobi teke okoma ngongele makambo to yozaki nango eza yo pesa biso yango te tolobi kimbangu yo moto tinda ye mangongele pesa biso makambo tu oyo tondisaki na kati na pe bino bakoko nyonso bopesaki ye musala bozala na biso elongo bolata biso na nzoto po totambola na mobimba ya molimo oyo azalaki na yango totengimisa makambo oyo apesi biso te po moto akoya alakisa bino makambo soki aza te bato mosusu bakotengama ndenge tomona ye tanko mangongele akufi bamisu babi o te bilaka eza na Équateur bato bake Équateur bamisu batikali o te bilaka eza papa kazuwa bato bake papa kazuwa ça veut dire bato wana tout toyebisa bango tobike bosaki babando de poste batie biso tembe mais lelo sikoyo bakomi kozonga to bakomi kozonga sikoyo fo baya na bajustification
mais ceux qui pour la lobby il faut se justifier comme si binemi na bango oyo côté yo nini justification bo yo ke no tika baninga basala continuité donc yo ça abandon de poste ke na yo al koto ke dage simbite oye ko zonga isusu ole okota na mulongo landa programme okomi suko yesu na ba trouble non trouble za na mon importance c'est mangongela ba kufa loba ye déjà okoye ba porteur ba message ba porteur message eza ngana yo sko message wana eza panane alobi na bikwa koko kimbango azo banda voyage mokili momba azo kende États-Unis azo kende partout wana va Obama azwa pouvoir amatika na le Congo la pesi message puisque azali tout le temps azwa lance voix abandi pesa ba message abi kimbango azo voyager mokili mobimba nazo banda na États-Unis azo la continuité mais boko yeba place kimbango azali na tonalité na mungongo mungongo wana lobaka yango wana nde marque circulaire na biso bao bayebi esika mungongo ezali bayebi bao pe bayebi te bazana na tourmente mais suka bakoyeba ça veut dire pona ngala vanda na ko mangongele na butu alobi na vandaki na omona ka nde to bande kozala ensemble na lala epe no kite na vandaki peut-être tu ba 2 heures dans nazo kanisa mutu mo na zaka na apprendre nga makambo ebele mais alobayeke makambo oyo eza mpona mokili mobimba ça veut dire kengelanga na kengela oyo ozokengelanga na okengela o ene kuna ezalaka te so olingi okomisa yango ene ekosimba te puiske mibeko ka nde moto ekokanga yo elaki soki ete ene eza te mpo moto akosala ngengenge na ye moko aza te yango eza lokwa baeglise de réveil te kese okabwa ye na moninga okesala groupe na yo te kuna makambo wana ezalaka te kuna soki bokabwani mokola le 2 juillet biso nyonso tokutana likolo ya ngomba asko kuna likolo ya ngomba so oke na ene okobénéficie revenu ya bénédiction na yo te oke komiloka lisusu mpo kuna eza esika tokendana na kimia oke na exposition ya mikumba baproblème na oza na yango mpona bakoko basikola yo okita na mopepe ya sika babengi sommet de la montagne kuna bakendana na mobulu te soki na mobulu ça veut dire operdre revenu ya bénédiction oyo olinga kozwa na mokolo wana to ya souffrance to ya motoki ya bakoko na yo awa tobika mozole wana mokolo ya lelo tobanda kokende wana neti baninga baza na Kinshasa bakokende bamemi bato kuna bakosala losambo ya oyo tobengi lokola absorption des esprits planétaires de l'homme noir et tolobi tofongola yango 2 fois na année donc so tofongola yango lelo tofongola yango lisusu bolimbisi tofongola yango lisusu le 10 octobre il y a chaque année puisque abotama le 10 octobre 1964 sur le 10 octobre so tokekuna tokosala lisusu losambo ya absorption des esprits te mais tokosala sikoyo losambo ya savoir mpo tobengi banque de la sagesse donc banque de la sagesse mpo tokaptiraka sagesse tobwania oyo na mayele oyo azalaki na yango esengeli tosala nde losambo ya savoir mais mpo tolata esprit na ye egidaka biso tokosala losambo ya absorption des esprits planétaires de l'homme noir nde tolobai déjà ke soki botali na Rome bapape nyonso tu bakundaka bango baza na cimetière na bango mpona nini mpo baza na bacérémonie oyo bakendaka kosala par rapport ya basuccesseur ke soki papa akufi oyo akozwa trône il faut akei na kosambela kuna na butu mpo aabsorbe esprit ya oyo wana atutisa yango na place na esprit na ye mpo epesa sikoyo continuité ayeba point de départ ya esika moninga asukelaki mosala yango sikoyo yango na biso toye kosala tolobi ke milimo na biso nyonso ekozala encadré mpona esala continuité ya bato bando oya nsima na biso baza na capacité bakokuta balosambo ndeni tokoki koinvoke baesprit kipulu ndeni tokoki invoke esprit mangongele ndeni tokoki invoke esprit songolo do biso tout toza baesprit avant toya na kati ya mokili oyo touti na kati ya mokili ya milimu asko soki oyebi makambo wana te obanda kobanga ata moto akufi yo mpe okoki omicubi mbele omibomi mpona émotion te tobi dayake liwa ezali déplacement ya planète bato bakotisi biso mawa makasi ezali bachrétien moto bayeke non moto so akufi c'est fini bokabwani yango bato batikali na rythme ya kolelaka ere nyonso mais na ntango bakoko na biso bazalaki na badéfinition baliwa oyo omonake moto mosusu akufi boye bato baofete peut-être akomi na age moko élevé
moi basalela ye batya basusi ebele eza te bamoni ke liwa oyo eza juste mais soki bato bazokufa lelo ke awumeli te aza bebe akufi faut toyeba sikoyo bazokende wapi mpo il y a des déviations des esprits diaboliques oyo bazokodévie bamort mpona kokisa na bango siko continuité na ndenge ya molili abiso sikoyo tobota mpona koarrete basystème wana nyonso tu yango lelo tozolobela 11e édition ya kokanisa koko mangongeli azali na biso na bomoi bwaseko butu mpe moi tolobaki ke tokobosanaka ye te pamba te azali kimbangu na kati na biso bilenge donc pour makambo etali mausolée tobi mausolée ya koko mangongeli kuna na villa des messagers ezali autorisé pour na biso pe batu nyonso bakoyibanda koya kati na biso 2 fois na année mobimba. Première fois ebanda oza chaque le 20 juillet ya bane nyonso tondo sa losambo ya absorption des esprits planétaires bantu accompagné na banzembu ya koko mangongeli pe ya bakoko na biso pe ya nzakomba na date ya lelo le 20 juillet toando travailler na accès ezali na chiffre 7 tobengi yango fête du plaisir. Deuxième ouverture ya mausolée ezali le 10 octobre ya bane nyonso pamba tabotamaki na 64 c'est que le 10 octobre ya chaque année toza na losambo ya savoir accès ya chiffre 10 po aza moto ya chiffre 10 ezali na mokolo ya ba multicouleur donc ezali mokolo ya ba multicouleur eza fête des multicouleurs héroïques du ciel pamba te bleu ciel oyo bomonaka na likolo azali na barole ebele kasi azali énergie ya stabilité de notre sagesse mpona basagesse na biso ndenge evandaka boye alimentation na ngwana nyonso tu eza bleu ciel oyo ya mapata nde motu azokomaîtrise mpo yo motu ozala dynamisé soki bleu ciel aza te sagesse ndenge oza pose te ebanda kozala likolo c'est que bleu ciel oyo ya mapata nde motu azokomaîtrise oyo tobenga basagesse ya bomoto na biso evanda calme tomaîtrise yango mpe toexploite yango na ndenge oyo tozokoexploitela yango etanke bato liloba ya nzambe bomo ya seko oyo ya bakoko na biso ekotikala seko. Donc chaque le 10 octobre ya chaque année losambo toanda osala ya savoir accès ya chiffre 10 ezali mokolo ya ba multicouleur héroïque pamba te bleu ciel ya mapata azali énergie ya stabilité de notre sagesse. Mangongeli ayaki kodote biso vérité mpona moki toyeba bisika tokotia matambe mpe tolobi mangongeli ayaki kodote vérité mpona mokili mobimba ekangolama kofongola biso misu mpona toyeba bisika tokotia matambe mpe tososola lolenge ya bomoto na biso azali kimbangu oyo ayaki kodote biso bilenge documentation historique bantu 5e face ayelaki biso makambo etali 6e face pardon ayelaki biso makambo etali cahier de charge azali molimo ya suivi azali molimo ya création azali molimo ya fabrication invention bantu azali bendeli. Première face ya mvuluzi kimbangu ezalaki ntango mama Kimpavita alokotaki mwana na zamba le 26 juin 1706 jusqu'à le 29 juin 1706. Première face ya mvuluzi kimbangu ezalaki ntango mama Kimpavita alokotaki mwana ya bébé le 26 juin 1706 jusqu'à le 29 juin 1706. Deuxième face ya mvuluzi kimbangu ezalaki bilaka o mama Kimpavita alakaki ntango batumbaki moto alobi mwana oyo akozonga na kati ya mokili kombo na ye mvuluzi kimbangu kuna na bakongo na 1887 wana kimbangu abimi na deuxième face. Troisième face kimbangu na Kinshasa ntango asekwi na le 11 ou 6e mois asekwi na le 6-11 mois 1921 abima bamona matadi mayo donc kimbangu na Kinshasa ezalaki lokola 1921. Troisième face. Quatrième face ya mvuluzi kimbangu balongole na Kinshasa batindi na Équateur. Cinquième face ya mvuluzi kimbangu kuna na Katanga na 1947.
Sixième phase ezalaki kimbangu administratif babengi ye koko mangongele. Septième phase ezanga na yo oyo toza lokwa bakitani ya bakoko na biso. Donc tobandeli première phase ya mvulusi kimbangu eza kimbangu oyo apparaîtraki na eleko ya mama Kimpavita na le 26 juin 1706 jusqu'à le 29 juin 1706. Deuxième phase ya kimbangu aye apparaître na Bakongo na 1887. Troisième phase ya kimbangu aye apparaître na Kinshasa tanga sekwi kuna na Bakongo alimwe kuna yobima na Matadi Mayo na Kinshasa 1921. Quatrième phase ya mvulusi kimbangu amati kuna na Équateur Mbandaka. Cinquième phase ya mvulusi kimbangu ake Katanga 1947 na Iloba Nzambe bon mwa seko oyo bakoko etikala seko seke. Cinquième phase 1947 asali 4 ans na prison Lubumbashi après disparaître. Donc kimbangu alataki nzoto mangongela azaki sixième phase azaki lokola kimbangu administratif oyo ayeki ko remettre sikoyo l'une des conduites atiki cahier de charge mpona toyeba ndeni tokotambusa makambo etali kibomoto na biso babengi sixième phase koko mangongele. Septième phase biso bakitani na bango to pe biso bana bilaka nyonso. Lelo tolingai tolobela ko mangongele na 4 qualités d'élévation puisque maman Kimpavita toute kolobela ye na 313e édition na 7 qualités d'élévation. Mais pona ko mangongele tolobi ko mangongele azali na 4 qualités d'élévation. 1 azali banque de la sagesse bantou. Donc azali quoi fourniture ya sagesse. So to garantir to peut to garder contact. Ya biso batozaki na ye na ba oba bandoko ya na ba principe na ba caractère ya respect à l'une de conduite ya misala nyonso ya laksaki biso de bando bénéficier sagesse na biso bando tombwama bando za toujours élevé. De ko mangongele azali kimbangu na kati na biso bilenge. Donc kimbangu ye moko en personne alataki nzoto wana mangongele aye ko bimela biso bilenge pona ko encadrer biso ko pesa biso connaissance ya nzamba bakoko pona tozongisa kintu adi oyo epanzanaka utakala. Toyeko na point 3 tolobi ko mangongele azali limoni seli ya yambo takuta na mvulusi kimbangu apesi mabombani yango ya kotikela biso à la longue toko décortiquer les 4 qualités oyo. Na 4e position tobengi azali 4 éléments planétaires. Donc aza 4 éléments planétaires aza espoir moto aza espoir mupepe aza espoir mabele aza esprit ya mai. Donc pona mukolo lelo tosuki bongo totombeli mokili mobimba tekela mona kombo nzakomba pe totombeli bakoko banso ya mokili mobimba kuna na badara na Suisse Canada bipai na bipai bakoko nyonso bazwami totombeli bino bolei bolamu botondi na esengo. Liloba ya Nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nzakomba pona mokili mobimba. Kimbangu wiza mupeva Kongo wiza watu sadisa mupasi tuni na wiza. Kimbangu wiza mupeva Kongo wiza watu sadisa mupasi tuni na. Kimbangu wiza mupeva Kongo wiza watu sadisa mupasi tuni na wiza. Kimbangu wiza mupeva Kongo wiza watu sadisa mupasi tuni na. Kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi wiza watu sadisa muboloko tuni na wiza. Kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi wiza watu sadisa muboloko tuni na. Kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi wiza watu sadisa mupeva Kongo wiza. Kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi wiza watu sadisa mupeva Kongo. Buzindombe mayamuna nga luze imo mukusosa lusa sula mvuluzi. Kimbangu emayalonga nga nasimbamo ekwa bandombe nga lufeti wilamo nga. Kimbangu oyo namuna bino boye byango mpona koluka nzela ya lobiko ya baindo oyo naloba bino bosimbango epa baindo kaka boko yokango pona feta lelo chargé de programme achaki déjà programme na mikolo euti koleka tolobaki feta ko mangongele toliaka diversité ya nature.
na mpona kosukisa tosukisaka na losambo oyo tobengi ya absorption des esprits planétaires de l'homme noir. Totombeli mokili mobimba pe bakoko banso ya mokili mobimba 510 millions de kilomètres carrés nteke malamu na kombo ya Nzakomba elongo na koko mangongele agomoro azali na biso na bomoi bwa seko. Ivulule numala shuma shangu shima yami kafunga kami kimbangu ningi kukula yami kimbangu walingile azaitela yanshi yuma yalingile kimbangu ningi kukula yami ivulule numala shuma shangu shima yami kafunga kami vuluzi kimbangu ningi kukula yami kimbangu walingile ngovile koka mateke yuma yalingile kimbangu ningi kukula yami mala mvulule tilamina chami mala mala mvulule wayo tilamina chami mala mala mvulule tilamina chami mala mala mvulule wayo tilamina chami mala aila tilamwila ngovile koka mateke kimbangu walingile mama nzinga ningi kukula yami mama kimpa vita walingile mama makebango vile koka makeke mama wanzile walingile mama mafuta ningi kukula yami mala mvulule tilamina chami mala mala mvulule wayo tilamina chami mala liloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko solo se solo nzambe ya bakoko na biso Nzakomba nzambe mpungutu lendo ya mbanza velela nyamolo ibanza tobeleli yo na kombo ya mvuluzi kimbangu na ntina ete atondisa biso na bomoto ya mvuluzi pe ya bambuta za bantu mpona tokokisa mokano ya bileko ebele. Mvuluzi kimbangu solo tobeleli yo na kombo ya limoniseli ya yambo kati na biso bilenge ya nkoto mibale koko mangongele agomoro akabela biso mobimba ya mai otondisaki kati na ye mpona topusa mosala ya bakoko na biso ekende liboso. Tobeleli molimo na yo na nzela ya mvuluzi kimbangu efongoela biso bizibeli nyonso oyo ekokutisa biso na bakoko bwa biso kati na mbela ya bilaka oyo koko mangongela yaki na yango ya kovandisa mai tobungisaki pe ya kopesa biso nzela mpona tokutana na mobimba pe mabombami ya Nzakomba solo. Bokasi ya bakoko na biso oyo bapesaki okoko mangongele musala ezinga biso na lizita ya likongolo ya bomoi bwa seko na butu mpe na moi mpona kobatela biso liboso ya bazabolo na butu mpe na moi mpona tokokisa mokano ya mai nyonso bobongisaki na ntina ete tosimba mapamboli ya bomoto na biso mpe mapamboli ya solo na maboko mpona bolamu ya mabota na biso mpe mokili mobimba. Bokasi ya molimo nyonso ya petwa elata biso nzoto mobimba mpona biyano ya etinda na bino pe ya etinda na Nzakomba oyo bombama na kati ya bomoto oyo akabela biso uta boyei na biso likolo na se emona na kati na biso mpona totombola lokumu na bino elongo na Nzakomba mpona biso mpe bayeba koya nsima na biso kino suka te mpe kino suka ya molongo pamba te bino nde bobandaki na yambo yango wana totie matambe na biso na nzela na bino mpe tozongisa elongi na biso epai na bino bakoko na biso mpona bobikisa biso kati na mikakatano ya lolenge nyonso. Tobeleli bino na elembo ya matandala na mbula elakisama kati na biso mpona moko na moko ayamba likabo mwa ye na lolendo nyonso mpe na maboko mpe manso ya bomoi bwa biso efongwama na ntina ete tokokisa mokano ya etinda na Nzakomba mpe tobimisa na mpwasa makanisi malamu bozalaki na yango mpona bolamu ya mokili mobimba etikala se bongo bongola meso mwene mpona mokili mobimba totondo mpona Nzakomba totondo mpona mvuluzi kimbangu mpe bakoko na biso nyonso oyo bandima ekopesa biso likabo oyo mpona tokundola bolamu ya bomoto na biso totondo mpona koko mangongele
limoniseli ya yambo oandimaki nyonso mpona kobimisa ya biso bosolo oyo ekokangola ekolo Kongo mpe ekokangola mokili mobimba totondo mpona biso moko bakitani ya bakoko oyo tobotami na lotomo nyonso ya kolongola oyo ebebisaki bomoto na ngai na yo tozongisa bolamu ya bomoto na biso mpona tokutana na bokasi nyonso oyo Nzakomba akelelaki ngai na yo moto moyindo mpona tozala lolenge ya bato nyonso totondo liloba ya Nzambe bomo ya seko oyo ya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya Nzakomba mpona mokili mobimba totombeli mokili mobimba nteke elamu na kombo ya Nzakomba 11e édition koko mangongele azali na biso na bomo ebwa seko pe totombeli bakoko banso mokili mobimba bolei bolamu botondi nesengo bomo mesano etikala se bongo mpona mokili mobimba oboyi bakoko na biso simbu ya kekele oswani na Kongo nzala na libumu liloba ya Nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya Nzakomba mpona mokili mobimba bilenge boya boya bamama boya moya solo bilenge boya koyoka bwanye uti na Nzambe bamama boya koyoka bwanye uti na Nzambe Namatinda kimbangu na batata bapesi Nzambe mokongolelo aye na bilenge mangongele sengo na motema lelo aye na bilenge mangongele sengo na motema matondo na bakoko sengo na motema tokumisa ka Nzambe sengo na motema Nzambe ya mpungu tulendo sengo na motema vidi mukulu wa bankambwa sengo na motema Nyamolo ibanza sengo na motema maweja nangila sengo na motema onya shongo ya koko sengo na motema Nzambe ya mpungu tulendo sengo na motema Mungu wa milele wa mapendo sengo na motema liloba ya Nzambe bomo ya seko liloba ya Nzambe bomo yase solo liloba ya Nzambe yakina peve ya Kongo liloba ya Nzambe yakina peve ya Kongo bilenge boya boya bamama boya boya solo bilenge boya koyoka bwanye uti na Nzambe Mama moya koyoka bwanye uti na Nzambe Nzambe atinda kimbangu na batata bapesi Nzambe mokongolelo aye na bilenge mangongele sengo na motema lelo aye na bilenge mangongele sengo na motema matondo na bakoko sengo na motema tokumisa ka Nzambe sengo na motema Nzambe ya mpungu tulendo sengo na motema vidi mukulu wa bankambwa sengo na motema chema unga yembunga sengo na motema Nzakomba olenkumu sengo na motema maweja nangila sengo na motema vidi mukulu wa bankambwa sengo na motema lelo aye na bilenge mangongele sengo na motema tokumisa ka Nzambe sengo na motema lelo aye na bilenge mangongele sengo na motema toyembela bakoko sengo na motema lelo aye na bilenge mangongele sengo na motema tokumisa ka Nzambe sengo na motema lelo aye na bilenge mangongele sengo na motema lokumu na Nzakomba sengo na motema vidi mukulu yepowa sengo na motema olenkumu Nzakomba sengo na motema nyamolo ibanza sengo na motema totombeli mokili mobimba ntekelamu na kombo ya Nzakomba elongo na koko mangongele 11e édition koko mangongele azali na biso na bomo ebwa seko butu pe moi liloba ya Nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso yotika seko na kombo ya Nzakomba solo oboyi bakoko fimbo ya kekele oswani na Kongo
nzala na libumu.